Tu es invité bateau. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, Mira Kaniki, bonsoir, Bande Konabiso. Partout vos alliés, bonsoir, vraiment, merci encore une fois. Nous avons toujours que vous n'avez pas évité Mira Kaniki, vous avez signe, mais éviter Sarkozy, vous avez signe pour le volume, n'a évité ce qui volume est bien. Vous avez signe vraiment Jean Tsungu. Vous avez signe vraiment merci à tous vous partager l'émission. Balianga non pasteur Joël Konde tous en live. Chico Akiti si ça la signe. Vraiment vous avez signe que vous avez belé. Vous partagez l'émission, vous partagez vraiment vous bengate tous la katia Facebook Claude Moutima. Vous continuez à s'abonner na Balianga no Général Elonga, Gabriel Elonga, ça la signe vraiment toyeba. Toyebo ça la signe vraiment toyeba ceux qui volent mes alliés très bien. Merci à trop. Banque centrale Mbumba, ça la signe s'il vous plaît. Vous avez besoin de ça la signe ma volume Jean-Pierre Bosinga. Bossa la biso signe, tu vois, makambo ebele to kolobela kati mboka na biso la République démocratique du Congo, Godefroy, bossa la biso signe, ko tu as besoin la bino, bossa la biso signe, pas signe, volume ça bien qu'on a, ça la biso signe, tu es parce que volume ça bien, merci à toi, bah secret les lots ebimi, bah secret ebimi les lots awa, tout ça, on a pasteur Joël Konde, bah secret ebimi, merci à toi, Liebo, Liebo namen, merci à toi Bandeko. Ba secret ebimi tous allez vraiment bossa Mira Kaniki bossa la biso signe vraiment bandeko bossa la biso signe tous allez wapi na kati ya Capitole ya état New Hampshire donc sika oyo balianga na ko siéger kala mingi depuis à partir le 3 novembre. Si vous continuez à voter, vous continuez siège au Balianga na kuvanda yango bozomona donc bio capitaine na biso yango na Balianga no bozomona Balianga na kuvanda awa na kati ya maison oyo donc vraiment vous voter botala bini Balianga no akuvanda wana. Merci à toi Dick, merci Banque centrale volume kitoko, merci à toi dans un pasteur Joël Konde tu vas causer la confirmation la bino. Merci encore une fois, merci Secret Ebimi. Secret Ebimi a Félix 15%, Secret à Minembo Ebimi ndenge bosa koyoka ngo wana tona pasteur Joël Konde parce que le seul pasteur oyo na kati ya New Hampshire bazalaka ba mbali na pasteur Emmanuel église na ezali kaka quelque part na Capitole na downtown na Concorde na pasteur Joël Konde ba vrai pasteur na kati ya état New Hampshire mobimba ou bien les États-Unis mobimba deux pasteurs tout wana boka ba aventurer. Alors, tu as comme ça secret au ebimi pour na minembo ndenge minembo tekami ndenge minembo kei et puis Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba soutien à Hippolyte Kanambe babengi Hippolyte Kanambe Moïse Katumbi Jean-Pierre Mbemba soutenir Hippolyte Kanambe na mystique ina azo sala na trahison na ye na ndenge azo peuple congolais. Jean-Pierre Mbemba Moïse Katumbi pour soutenir Hippolyte Kanambe makambo tout rebeton ana pasteur Joël Konde. Bonsoir pasteur. Bonsoir Baliangando. Merci à toi pasteur. Ça fait moi micro lebele bala to kutana kinayo. Tonto bana makambo mboka bana to kepso place wana. Lelo to poussani bien to zongisima. To zonga sima parce que so bozana muto yo aebima eloko azosala te, vous ne pouvez pas avoir l'espoir d'avancer. Le Congo na sito lobaki yango 5 ans à Félix Tshisekedi, il a la 5 ans à malédiction au Congo et là qui lisusu pour te reculer encore de plus. Yango monique depuis tozalaki na yo awa, le Congo ne fait que reculer parce qu'on a pris un monsieur
D'ailleurs, le bamboko tovandi et loka liboso bangaki batala niveau d'étude ya mutu. Soki bomoni nanu mutu na vie. Tout ça là bato sentiment te po eloko ezo bomba biso ba congolais eza sentiment. Ba komiko tant to lo makambo yo bango bazo comparer oh bongo Kabila bongo boyebi diplôme Kabila. Mais nous parlons du présent. Tant que bomoni mutu po Kabila ezalaki lokola libaku ya malchance oyaki na Congo. On parle du présent. Tant que bomoni mutu hein aye ko postuler après enquête investigation vous comprenez que non mutu oyo a salaki usage de faux. Voilà, a falsifié simple diplôme d'état ya pamba. A falsifié en haut. Donc directement tant que vous monaki ka kelo ko ndengona azali mutu moko falaki bo considérer bo disqualifier mbalama on a processus électoral. Akoki ki koza azali ki ta la chance ya ko banda campagne té. Mais bon, comme le Congo, on a trop les sentiments, on a des émotions et Kabila qui avait son plan Naba Paul Kagame, Naba Museveni, on va l'utiliser. Parce qu'ils ont compris le jeu. Si na Belgique, ils ont retiré le dossier de Chilombo, moni même que Mutoyo, diplôme na université, c'était du mensonge. Mais c'était pour préparer Makambo tout ça pour vivre. Merci pasteur je vais vivre l'eau. Il y a pas me bête au soir le pasteur je connais. Il fungwama parce que fungwama déjà tant que pasteur banga ka Bible ya solo. Maman to so le makamba minembo. Minembo oyo parce que bango ba biza continuité il y a politique mais il paraîtrait que Israël qui déjà ba loi mo ba voter depuis 2013. Depuis 2013 ba voter déjà ba loi. Non pas exemple mon pasteur je connais yebi yango awa. Ah, puis la loi qui Donald Trump, la loi Obama, Medicaid, la santé. Mais Donald Trump, on va voter, première chose, à vous ouliango. Pourquoi pas Félix 15%? Pourquoi vous la loi haute, c'est qui peut profiter de la peuple congolais? Non, mais c'est-à-dire, Félix Tshisekedi a une continuité. Yango moni maman moko benga kinga ebisingai bolo bagate que no Kabila kendaki. C'est Kabila est là toujours. Le système de Kabila continue. Félix Tshisekedi a une simple étiquette. Il y a aussi un monsieur qui m'a informé. Alobi nangai oh. Abibino bozo ebate que non. Jour Félix Tshisekedi a salaki erreur. A salaki erreur. A vu avion, alinga voyager en avion. Oh ezalaki na drapeau ya RDC. Tant meki ko sa voyage wana retour na ye. Mutabenga Félix Tshisekedi déjà Zoé. Zoé le qui a politique kanambe Kabila a benga Félix ebisi que oh yona na ebisi yo o matana avion o ezali na drapeau ya RDC yo za présidenté o ko matana avion wana te na emblème ya RDC o ko sala yango te. Est-ce que banda Zoé pesa mitindo wana tina moya lelo aussi bon mona Félix Tshisekedi azwaka susu avion o ezali na emblème ya RDC. C'est Zoé ndem ta ebisi longo l'emblème wana likolo. Yoza présidenté. Zoé Kabila. Ozomon. Donc c'est-à-dire Kabila a batami na sima, azu Chilombo, étiquette na bango, pate na bango, abimisi liboso. Allez, yo siko ba komi ko tindika ele ko la pio ya dame. Salabo, ezamuto miloko tozo sala malelo. Mais toujours en 2013, on va toujours condamner parce que les journalistes, les professeurs, on va dire que non, c'était meilleur en 2013. À ça qui a possibilité. Yango na zo bana si lui, yango na bandeli un exemple avion. Parce que si Chilombo était réellement le président, élu, azalaki na autorité tout et azana na nyoso tout, il a le droit de changer ce que Kabila a laissé. Mais dites-moi, qu'est-ce que Félix change au Kabila Tika? Même qu'on nomme Batoazo, nomme toujours Bata Kabila. Mais tant que tu as décret, décret à Minembo Lelo, Sali Minembo, le décret signé par Matata Ponu, dans le moment de Joseph Kabila, consigné par Mouyej, Richard, ou Azaki ministre intérieur, il y a Joseph Kabila. 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, titre commune à 2020. Pourquoi dans le moment où il y a Joseph Kabila, 2013, après l'élection même les kaki, pourquoi bango basala qui plan na bangote? Pourquoi bango bataki ni wanate? D'ailleurs, après discussion et débat dans quatre assemblées nationales, bayaki ko constater que créer Minembo et robot ba problème. Ba sursoir
décret wana babi que non décret to continuer en côté ba commune on a peu cause à créer ba mais c'est toujours que malé en tout cas dossier ça mais tant que journaliste et voleur ba mendiant tant que bimi sa dossier ba que dossier ça il a sursis ba vendre ça kengo pour bimi sango pour na nini ba défendre Félix 15 ba tu basali ba tu bazo lingande ba défendre Félix wala ba non matata pono mutatika kiango Félix a complété ka po nani mutuna bango wana makelele alobaka lokola mutazo kelinga mwasi porte parole au gouvernement yepa uti koloba non Robert waza na compétence à kokende ko installer bourgmestre biso tozo compléter ka oyo to kutaki c'est-à-dire elingi koloba ndenge ya lobeli na ndenge bango ba taliban baza koloba kono Félix eza faute Félix ite ezala ki wana elingi koloba que c'est Félix n'a pas le pouvoir Félix n'est pas le président. Parce que si Félix était président du Congo, Alinga qui a changé yango. Exemple, à Donald Trump. Aye Awawa, Obama, la loi Obama, qui même accord, il y a Paris, il y a climat. Tu sais, il y a accord, il y a accord à climat. Mais Trump, dans le moment de la campagne, a promis qui, jour où il a élu, il a sommet de climat. Tant qu'il a élu, qu'est-ce qu'il a fait? Abimi a changé le décret. Et d'ailleurs, les acquis le décret signé avec les pays européens, même les Canadiens n'a Kati. Mais Trump n'a pas hésité. Parce que c'est lui le président des États-Unis. C'est lui qui incarne maintenant le leadership des États-Unis. Abimi Simango. Mais bon, comment loi o esalama na 2013 Félix Tshisekedi innocent na moment na kuta na habita soka bande ko tambola na poni na Belgique ayebaki makambo wana te comment Félix Tshisekedi ayebite que loi wana ezaki ba sursoir ki yango na 2015 comment bango moko ba kabiliste ba kokai ko tia plan na bango en marche te et comme kaka Félix aye allez babi bon yo ko kende ko exécuter yango et puis ba taliban ole ba yo ka soni ole sala bango nkele ole ba mona que non Félix a un pouvoir te baza ko continuer ko appuyer bêtise oh Chilombo a raison parce que yé a ko kokisa oh soko tali na derke wana il y a eu plus de on a tangaki pour babi eza plus de 270 communes au bakriaki mais on a monaki na bapi batindera kinga zaki ba 26 ou 27 communes mais batu wana basali que bakeka kana 10 o ezaki kota sidi kivuko ezaki ba 26 communes mais bango bakeka kana 10e commune za Minembwe bake ba installer yango bongo ba commune mususu o ezalaki o pesengla ki ba installer pourquoi ba installer te pourquoi simplement et puis tala matata po notonge basalelaki bakokata yango eza oyo bango Rubero akati te na Félix bakisi ba territoire ba Uvira bakisi ba territoire musuna pembeni nde basali commune ya Minembwe oyo ezali na grandeur ya Rwanda Minembwe onozo ka commune bakati eleki Rwanda na munene voilà là où ça fait peur et ça fait craindre parce que comment batu bakokata dimension ya commune et les grandeur ya pays lokola Rwanda babi bato bazoya na maila mabe bato yo bazoya na plan mususu nde bisika conscience ya bato comme côté mabi que non lokola Rubero d'ailleurs normalement lokola ezaki ba loi o elekaki kala il fallait que zonga lisusu na commission ya parlement ba kende ko sala débat na yango parce que basi ba ki ke débat na to sur soir yango non mais lokola siko bino bolingi bo songisa yango il fallait zonga susu na parlement total là ce qui to ko approuver mais to ko approuver te pour tout l'exécution Rubero a choisi son ministre de défense azuna ba quelques députés na ndenge na bango ba corrompre na mbongo ba Daniel Safou tout ngana bisa bino le fait que Daniel Safou ayembela Jeannette Kabila bon anniversaire il faut oublier ce monsieur il n'est plus avec vous à ça kenda na ye nde bazu bango babi bon bino boko za lokola ba témoin bokende to ya boto sala commune na Minembwe et pourtant bazoko yeba teke bazoko kende ko créer pays na kati ya Congo donc voilà donc la balkanisation bon siko le danger zali parce que ba uti ko fongolelanga je dois dire cela aux Congolais bazolanda wa ba fongolinga que Félix Tshisekedi il paraît ba américain bazoko yebisa que non yo soko pesi Minembwe biso toza prêt to créer république ya Kasai ndenge bazo bisa Félix ba bisinga que Félix ba bisi que soki yo pesi biso Minembwe biso toza prêt pour to créer république à Kasai mais siko yango na siko yo danger oyo mais danger pourquoi le Kasai faut ba kene batiki absolument non Félix balianga ndo oui on n'a pas besoin de Kasai Félix azali yenem tazali danger pour la République. République. Non, avec tous ces talibans. Non, talibans nous sommes pour féliciter. Comment expliquer ça? Non, pour m'expliquer dans le sens que talibans nous sommes comme comprendre que non,
Chilombo c'est un danger public. Mais les talibans se sont écrits. Non, bah misusu oyo bazali o baterte bazali ba fanatique ya famille. C'est Georges Condé. Ba talibans ba kende kaka. Te toko Kasa eza Congo. Kasa eza Congo. Toko linga te to diviser Congo pour na. Maintenant so baba zo soutenir Félix Ke, o so bana makambo so bani. O so moni talibans mo atelemeli Félix Ke. Bazali bazo ko telemeli. Na yambi ba pele belé ya ba tangela na talibans moko oyo yebi. Bakama. Non, ngana ko lo baba misusu te o bazo wana baza ba fanatique ya Chilombo balandaka e toko cité bango te. Mais bato belé ba ya Kasai bazo benga babinga kutu tu dois nande bato ba pesinga information nos ce sont des Kasaïens. Bato ba bisinga que Félix azo abela ka maladie ya mutu et ça ba Kasaïens. Babinanga ke bino nde bozo ye ba été Félix a un problème à mutu abela ka. Vous comprenez? Diabète yé mutu yé mais comment? C'est-à-dire ça na ba problème donc soki bo moni makamso azo sala eza lokola mutazo yeba makambazo sala te. Donc yango babi na bino yango moni bato ba pesinga information sur des Kasaïens. Ba bisinga Joël nous sommes derrière toi kolanda biso te parce que biso ba Kasaïens la plupart tous en rabata sentiment. Si on est attaché à une personne, tous allons toujours nengwana. Mais kolanda makambo na biso te, bon continuez, vous êtes dans la bonne voie. Ce sont des Kasaïens qui m'ont appelé. Dans les Kasaïens conseils aussi ça. Bazali est belé. Ah bon, c'est la première fois. Non, balobi nangai Joël nous te soutenons. Kolanda on te parce que la plupart de nous tous allons rassembler tous kangamina mutu tous allons rabata sentiment. Mais to yebi que moi na wana ya Chilombo azolu que les biso nde ba Kasaïen problème. Nde ba biso nengwa abi bolanda ete bo continuer na litu wana pour ceux qui bolandi ye na loenga zo kene nango mboke ko. Mais pasteur Georges Condé toujours qui n'était que pasteur aujourd'hui ba Kasaïen malam bazali que je salue en passant les Kasaïens conscients tu vas dire ta kabwe ba la combattante les Kasaïens conscients ba mama tonga les Kasaïens conscients pasteur Georges Condé sikoyo nde to okende na sur les discours à Félix 15% à Bruxelles. Alors l'ennemi des Congolais c'est le Congolais lui-même. Et pourtant ceux qui a saki Congolais pourquoi bisima ngambona parce que oh ya salé c'est notre ennemi aussi. Félix Tshisekedi aujourd'hui l'andanga lobi ka kokende na ye pouvoir ba tout ba histoire de kosa les kawana. Ye azali mutoya ki na deal. Na bisio ke Zoé Kabila alobi seki soka zo avion achaka emblème RDCT. Ba bisanga Félix yo mona pi président na mboka Taliban oza conscient ayoka mamna zolo batiko. Taliban oza conscient. Boye bisa Félix Tshisekedi soka za président ya solo bosi bomona ngo wapi président de la République ça fait presque 2 ans aujourd'hui avion na ya matakezanga emblème ya pays. Est-ce que vous avez mutwana za président? Yango no moni makambake loba na Belgique parce que lui il a un contrat de 5 ans. Mandat na yezo aussi dans 2023. Soka sisi na 2023 asali passation de pouvoir na Kanambe oyo ba préparaki na Kanambe bazongisi na Kanambe nde bayokana ki wana yango Caméléon te non Caméléon wapi Caméléon batie mopanzi kulu makambeze belé mais 5 ans asilisi histoire de Caméléon batie mopanzi azoki asana Benin pour que Goma Caméléon batie mopanzi bon en tout cas bon eza ba dossier belé na kati na bango wana le fungo le pasteur non biso to banga te ndolobi na on le kana lo bake makambu ya Kamere na Félix etali bisoté parce que bango mibale bazali l'oiseau de même plumage. Voilà batu basali ke to comme na situation oyo yango yo ozomona batu babe tant que biso to lo ganga ki on a au moment campagne tant que lo baki on est début à mandat à Félix les gens nous ont traités de tous les mots mais les gens se rendent compte que nous avons raison tout ça qui n'a raison parce que tout le monde a qui musika oh bango bazomona lelo to bisaki batu ke non mwana mobalo aza mais bakongole balingi te toyeba ki to mona ki to parce que to sali eloko moko te to mona ki to sali nini mais tant on mona ke lo ne sala ki comme la te problème mais to dénonçaki ceux qui ba congolais conscient bazalaki mais le peut-être le lot tonga to comme la situation to comme na ngote parce que quand on a ndeko biso ke non il faut to sala tout au télé mais la pouvoir la Félix Tshisekedi to bengana ye na soulèvement populaire akende ceux qui to bengani Félix Tshisekedi to bengani pe Kabila histoire de changer na makambo ya bêtise auti koloba na Bruxelles ozomona mais Taliban conscient zota mayele te landa makambo Chilombo lobi na Bruxelles onga ba mtwana ebisinga papa kola bolanda Félix te aza mutu abela makambo mutu po un président normal akoloba makambo ya lobi na Bruxelles te mais alobaka à l'étranger asinga ba commenta ba l'étranger bando qui étranger mais na commence à compter comme silence radio donc azoki moi tana ya lobaka na azoki moi tana on a bengisi ba journaliste Taliban pembeni po ba poser ba question moko ni mais sans maîtrise aussi
akomi koloba ono de mandat ezali posala yango eza pasi ozomona azo préparer ba taliban ba fonction azo préparer bango po bango balbaki akosala 32 ans tige eza koya misusu akosala 370 ans bango wana baza bato ya sentiment azo préparer bango ke ngai naza boye lokola déjà prédécesseur na ngai tracaki chemin na mpe nazo tracer chemin nga naza wana te mpona tikala libéria na pouvoir ekala mingi te soki beaucoup c'est dictateur eza dictateur te non ye aza na mandat ya deal ya 5 ans eloko sikoyo Félix asali aye nde konuire na nation Congo aye konuire na espoir bakongolais balingaki basala ye aye abebisi na ye donc eza lokola eloko oyo musicien oyo azeko alobaka donc aza lokola système aza na système ya bluetooth bato basali baeffort tout basali nyonso tout ye aye na nsima sans même kosala effort abénéficie na yango olie pasala te makambo malunga tala baventile aza kosala na kati ya Congo ti akemi na problème ya minembo mais je ne sais pas si lombo soki abotama na planète nini asarichir ya passage okonde parce que bato bazoba mingi passage okonde azalaki muta Moïse Katumbi passage okonde kumisa Moïse Katumbi passage okonde toyebinga na yo lisolo ya Moïse Katumbi na Katebe Katoto ya nini oyo eza koleka entre Moïse Katumbi na Katebe Katoto toyebi ndenge nini Moïse Katumbi akoma na place na akoma grâce à RCD Goma na soutien ya yana e Katebe Katoto oyo basutena mort ya Laurent Désiré Kabila lelo oyo Katebe Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba basangani pembe na président de la République Martin Fayulu pour ba nuire Martin Fayulu ba nuire peuple congolais mutuyo yebi boye ba na relation très bien oko fungula batuni pour na comportement Moïse Katumbi on baza ko reconnaître que politique kanambe parce que bango tout baza ba criminel baza na sang ba kila ba peuple congolais passage au Congo mais eloko liboso ngana oloba d'abord c'est Fayulu d'abord nazoloba voilà au moins eloko liboso noloba c'est Fayulu d'abord bato mibale batambolaka na nzela moko soki baza koyoka soki ozoyokana na bato wana te qu'est-ce que tu dois faire tu dois te retirer donc Fayulu nde mutu face à la conscience ayeba bato oyo azotravaille na bango est-ce que bazosala ne bituma Papa Tshisekedi eloko bato bande kokamola ye ata bino tu bokei akotikala ye moko akosala bitumane na ndenge na ye ozomona mais non ye ezalaki na ata ezalaki na babiloko ne mais bazali kogarde mwa ligne de conduite na ye na sukasuka ata bino bokei bokozongela ye ozomona etienne tshisekedi ndenge donc Fayulu fa koma sikoyo na bisika wana mais wana ezalaki na opposition nous sommes dans l'occupation maintenant non c'est-à-dire batango bazosala réunion wana bazosala kaka na kati ya Congo kaka donc mais ye sikoyo fa koma na esprit wana que non ata babemba bakei ata bakatumbi bakei lui doit être sûr donc c'est-à-dire quoi il faut azala nous sûr na ye Tshisekedi était sûr de lui. C'est-à-dire que toi tu sois là, que tu ne sois pas là, Tshisekedi était sûr de lui. Kanambe, avant de devenir président, Azagi n'a pas milliard. Non, Azagi n'a pas milliard. Musée, Azagi n'a pas milliard. Même au Chilombo, Azagi n'a combien pas comme président. Voilà, Suko, il y a combien président. D'abord, la conférence, la politique d'abord, c'est l'esprit. Il faut que tu aies esprit, il faut que tu aies détermination, il faut que tu aies conscience, courage. Né yango comme sur le pouvoir. Parce que la plupart des présidents au bas en Afrique, et belé peut passer na ba milliard. Parce que zaki ba milliard, Katumbi pas zaki na l'art, a koyi couper comme président. Mais ça la volonté. Non, ça la volonté parce qu'il avait dit que a jamais retrahi politique kanambe. Non mais jamais bon. Donc là on makambo na nous bazo détruire. Il y a on a zolo bano aussi. Il y a on a zolo bano Fayulu faut a comme un esprit ya Tshisekedi. Esprit à collaborer. À collaborer, esprit d'abord, il y a autodétermination à Yemoko, s'autodéterminer. C'est-à-dire. Donc, c'est déterminé à Boutakolia Mbongo. Non, c'est-à-dire. Non, ils ont un sens où on a. Ils ont un sens clair. Parce que tu sais qu'il y a des exemples. Nous avons un sens. Un sens, il y a cause à la seule. Na osala sur na yo. Mais Oliaka na Boutou. Non, tu sais qu'il a mais il était sûr de lui. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a comme ça bateau. Et puis que bateau bako bima pour nanga na ndenge nanga. Donc il faut comme appelle à wana l'esprit wana que non. Je peux dire un mot, les Congolais vont me soutenir. Donc il aura comme un parce que ça a confiance au Congolais. Ça a plus de confiance. Mais les Congolais pas comme face à la corruption. Les bazamini le cola pas pasteur. Non. Dans l'Europe tout le monde
kolanda batouté. Na politique, c'est toujours comme ça. Il y aura des ennemis, il y aura des injures. Ce qu'on ça la combat à politique. Mais peuple les alliés na kati ya mboka, c'est-à-dire quand tu es un opposant, aujourd'hui vous allez toujours na base na yo, aux assure na bango que si j'ai fait un mot, bakoya, bakolanda. C'est ça que tu sais que d'été. Il y a mon azo ba ke fayu fois comme wana. Avant d'abord, abanda ko compter, oh Katumbi faut pesa boye, oh Katumbi faut mobiliser boye, oh Katumbi non. Katumbi Bemba bazana projet na bango o bango bazana ngo. Katumbi et Bemba bazako projeté 2023, qu'est-ce qui va se passer? Yango moni lelo Katumbi parti de politique, ba oti ko pesa ngo déjà statut a commis légalisé. Ozomon a commis parti politique. Donc bazana plan na bango na Bemba bazoya nango pour na 2023. Or le quoi la parti politique n'a eu statut qui veut dire que il a plus peut-être de chances d'être candidat en 2023. Or, si Félix Fayoulou sera, et plutôt Katumbi sera candidat en 2023, alors Fayoulou, Katumbi sera sous-candidat en 2023, ou bien Bemba pas Rolinga sera candidat. Ce qu'on dit que Barolinga va ça les change, on a yébité et Rokomanini. Donc, voilà le pourquoi un opposant doit d'abord se déterminer lui-même avant de regarder les autres. Il faut ça sur la base avant de la battre. Parce que mutu ndenga bazana na kata politique azana ambition na ye azana projet na ye. Regardez Makabochu Kolekawa, fallait qu'il faille soit déjà relais ya la muka. Mais pourquoi je suis en mais parce que Moïse Katumbi a jamais même pas boya. Balobi ba réforme ba institution mais on a parlement occupation et puis baza ko la porte-parole ya opposition. Aussi en tant que faille dans opposition te faille le président azana résistance. Bango tout on a bazo sala na la mukawana tout pour l'instant c'est une distraction bazo distraire le peuple congolais donc biloko wana tout bazo sala ba réunion wana eza distraction yango nana ko ma porte-parole na eza distraction ezali accompagnement ya système ya occupation la mboka le pays est en danger eza lokola yo mwana no aza ko bela balianga ndo même si toyebani très bien ngana zo sala fête ya mariage mwana na yo akomi na situation alingi akufa okoya libala na ngate okobenga même le téléphone okoya na nous santé à moi non même en hôpital. C'est comme le Congo aujourd'hui. Le Congo ezali na défaut ya makasi au risque que le pays est cueilli. Si quoi bango na lamuka au lieu de se concentrer de vrais problèmes sérieux aux gens qui sont au Congo, bango ba yosela ba distraction, il y a ba réunion, il y a oya ko comme porte-parole, il y a oya ko remplacer Fayoulou, il y a tout ça za distraction ezali accompagnement, il y a système d'occupation parce que ali loazo ke nango ezali pour préparer l'élection à 2023. Oh, boye bibi nonyo surtout ba congolais, to sali 3 fois élection na Congo. Et là, on a to monité, même écoute, balobaka ki zengi yango ya suka, ya mokili azwaka te. 3 fois, même question bazoko tuna yo. 3 fois, balakisi yo ba réponse que tala question oyo, réponse nango yo, question oyo, réponse nango yango. 3 fois. Choix multiple. Choix multiple yango, au moni 3 fois échoué. Ce qu'on 4e fois, ba teli yo sous même question, on échoué. Mais ce qu'on échoué, c'est-à-dire yo, il faut pas bengano l'école nenga en États-Unis bazalaka, ba bengano yo parce que ba bi que muto na vie na ye, encore ko ça l'école était pour muto na ye zo ko réfléchir était. Voilà, donc c'est ça le système qui est au Congo aujourd'hui. La mouka il faut pas tika distraction. Le Congo va mal, le Congo est en danger. Avant de parler au bango baza koloba, nous devons d'abord sauver le pays. Qu'est-ce qui est important, plus important? C'est les partis politiques, c'est les groupements de la mouka, mais c'est le pays. Ceux qui le lobent du Congo, la mouka na bango. La Zambie, Moïse Katumbi. Mais quand c'est bango tout na ba Fayoulou na ba Bemba ba okende la mboka ba okende ko la mouka. C'est le moment de sauver le Congo. C'est le moment de faire des pressions. Bemba vandi na kwena ye Katumbi, kutu Katumbi na yebi kutu position na yete. Ozui bango tout ba vandi na bango. C'est comme si rien ne se passe, c'est-à-dire la population doit se débrouiller, c'est comme s'il n'y a pas de leader politique dans le pays.
C'est très dangereux. Ces gens-là sont des complices de l'accompagnement. Il y a système, il y a FDL et côté de la Congo. Si nous avions des leaders aujourd'hui au Congo, Baliangando, je vous parle, tout le monde a des leaders politiques face à Makamba Minembwe, Telemi Bakomi Koloba. Mais le col là, tout ça, comme on a ni Bemba, ni Katumbi, ni Fayulu, ni Muzitu, ni Baotu Batikali, c'est-à-dire ces gens-là font l'accompagnement du système de l'occupation. Si on se bat de biso babele, la mukawana bokendo ça il a wapi. Mboka est comme in danger, bo sauver Mboka, bongo bokozonga ya biloko na bino, bino bokomi koyebisa bato ono, bo c'est l'élection en 2023, biso la muka to gagner. Oh il y a 2018, bo gagner. Bo tant que bo silisi, au lieu bo se focus na bitumba, bo na bo racher victoire na bino. Botiki na bino na nzela siko bolingi bo promettre ba congolais te wana lokola to sala ke erreur bo zela biso na 2023 soki kabila yibi biso lisusu wana nte to kosala bitumba botiko kosa batuko nous sommes des adultes chers frères mes frères congolais tozala ba mikolo le moment oyo ya ba distraction ya ba classe politique ya Congo et si eleki lelo oyo mituna biso fait fongwama pour te comprendre là où va le pays. Le pays est en danger. Batouana ya lamuka, bah comment on distraire, bah ça distraction totale. Au lieu de focus, comment on va chasser. N'ayez ça qui va aller en so qui to bengani Félix, to bengani Kabila. Mais ce que Kabila zone en 2023, ou bien n'importe quelle mort de personne, ou bien chef sous Soriano, le gars préparé, pendant ma zone c'est le pouvoir. Mais quand on a bien yo Batumba kozongi saba soki Batumba zo sala ke Kabila zo na pouvoir c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi et obi pourquoi ba kozongi ça parce que bango il s'en fout. Moïse Katumbi aura sénateur et belé akoko tsama ndamba ba député na ye soki a eu chance à continuer 3-4 gouverneurs ba PCI 5 gouverneurs afin na Lubumbashi c'est un businessman il s'en fout. C'est un businessman, Katumbi s'en fout, ses enfants sont partout dans le monde, avant d'aller, il fait ses business, il s'en fout de nous Congolais. Jean-Pierre Bemba, Bananaye, la plupart des pays, c'est un businessman, il s'en fout du peuple congolais, parce que Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire, Batika ko distraire Congo lelo. Parce que ceux qui sont conscients, Basengela qui va bunda bitumba, ba racher victoire parce que ba yebi ke ba ibotela ki biso victoire mais nani azako bata manasima Félix c'est Joseph Kabila chassons Félix et on chasse Kabila l'histoire est changée dans Congo mais bazana sur Rubero aussi bazako pepa mapeka lelo boezani et ça parce que ba Bemba na ba Katumbi bazana sima na bango parce que ceux qui Jean-Pierre Bemba na ba Katumbi bazana ki sima ba Rubero te Rubero ko matisa mapeka na Congo te qui est Rubero qui est Rubero au Congo oyo ba Congolais ba ko lingele bulu te makamba ya Rubero sila na mboka wana to yebisa ba Katumbi awa il y a deux personnes bazali plus dangereux dans la politique à Congo il y a Azana sur Rubero il y a Vital Kamerhe balinga koyoka batute batwana bayoka kape batute ils s'en foutent de nous ils s'en foutent complètement to yebisa bango Rubero et Kamerhe sont des éléments très dangereux dans la politique congolaise les autres ceux qui merci à toi passage contre moi que la souka émission sur moi j'étais déjà par contre ça c'est pasteur je le connais ambassadeur des États-Unis partout aller fufuna na Mbujimai ba moni partout avec ma belle la coco na biso alors te kamenembwe pasteur je le connais les États-Unis est fort ni niveau ça aux États-Unis pour la pasteur na bisaki ba batu bazolanda na monde ba comprendre eloko na bisaki bango na bisaki batu ba congolais tout boza na monde Botique la biso dossier ya Amer, toujours s'occuper nango awa. C'est pas de l'aventure, biso aux États-Unis, la communauté congolaise des États-Unis, toujours qu'on s'occuper na problème ya Amer. Beaucoup mon a résultat. Biso to koloba mingité, beaucoup mon a résultat, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir concernant cet ambassadeur Amer, Baliangando. Parce que ambassadeur wana a dépassé quand même niveau. Ozomona toko s'occuper na ye to bandi déjà makambezali yo moko yebi ke na poko lelo réunion zo salama tozo ko bongisa ba texte o toko koma pour na tokene na département o s'occupaka na ministère des affaires et relations internationales plutôt il y a affaires étrangères o surtout état na département d'état tozo kende kuna toko kota dossier na biso calmement. Donc on a ici ba congolais dans le monde ba photo ba preuve tout ezali tozo ko réunir tout tozo donc ba texte zo komama déjà il y a que to ko compléter moi ba biloko mbele na la kisabatu même na YouTube ba ko mona yango o tozo ko zo comme décision
tozoko ekotisa na département d'état mpona totuna Amer ya solo ye diplomatie ayekola na États-Unis oyo akoma ambassadeur ezalaki akende koluka génocide esalama na Minembwe. Est-ce que ye Amer akendaki Congo pour diviser Congo? Est-ce qu'akendaki Congo pour accompagner Azara sur Lubero? Donc biso tozosala musala wana déjà awa. Je dis à mes frères des États-Unis ba oyo baza déjà na bazwaki ba numéro bakobenga na conférence tokokutana na kati ya conférence na pokwa lelo bakoyoka ba texte ndenge kozala votame et puis tokobakisa bisika tenga to batama et puis tokosala date tokocha date oyo tokokende balianga ndo yo kozala journaliste toke ko déposer na département d'état pour na to s'occuper na makambu ya Amer. Mais ce que nous demandons maintenant à la population congolaise aujourd'hui côté à Sud Kivu, Nord Kivu, vous devez se mobiliser. Vous devez se mobiliser. Le silence est ali complice. Bana ya Nord Kivu, Sud Kivu. Bana ya Fizi, bakenda wapi. Voilà. Wana kutu na regretta ki tant on a ça l'émission Oyo, na regretté Muto to bande ko ça une émission. Na regretta Shaban Idi. Akenda na tribu, akenda na tribu. Akenda Landa Félix. Le Shaban a moni Minembwe ekeya. D'ailleurs soki Shaban Idi mona zone Fizi zone bande Minembwe ekeyi. Azor na regretté na bien ba diplomatie. Ya diplomatie siko esuki. Ya diplomatie. Sikoyo na sengi bana Fizi, bana Minembwe bobi maloko la mutu moko. Biso toza simana tala biso toza na États-Unis ato musika. Mais tolobi ke biso toza simana bino tozo préparer grande diplomatie na États-Unis awa biso to lakisa bino ke to sali ba classe na États-Unis to ko coincer Amer ba ko rappeler boko mona bino moko ba ko awa eza blakité. Alors pour na bino bo appuyer démarche biso tozo sala na États-Unis. Pour na bino bo appuyer démarche na biso bana Fizi Nord Kivu Félix akokoma lobby lundi. Bo lakisa biso ke ya solo ke bolingi Félix cité. Oyo azana libanga achango na mupandi. Ou azane loko achango na mupandi bo préparer bo lakisa batu keno et loko Félix auti ko sala to lingi yete akokoma lobi na Goma na 11h Félix Tshisekedi azoya Goma to lingi to senti mobilisation na Nord Kivu na bana Sud Kivu. Deuxième mobilisation ezana kata Kini na Kini pe to sengi mobilisation ya bakinois boya ebele bo banda ba marche contre l'ambassadeur Amer. Commencer des protestations contre l'ambassadeur Amer. À Kinshasa, biso bandeko na bino awa, tozui décision, tozo kokende na département d'état. Bino nde bokoki simplement ko appuyer démarche na biso. Comment vous allez l'appuyer? Bosala ba manifestation, bosala ba protestation. Comme ça, na obiso zo kenango comme dossier, tant bakotala na Kinshasa sa ko yinda. Les États-Unis ce n'est pas le Rwanda. Soki ba yoki ka keno ba marche samika na 10h05 okoyoka département d'état ko benga kuna babi qu'est-ce qui se passe? Alors ceux qui va moni dossier na biso sous c'est likolo wana bakolo bakeno tu dois rentrer ici aux États-Unis pour qu'on puisse voir encore ce dossier. Donc bako changer Amer. Yango to sengi na bakinois botika kolala bo sala ba manifestation biso en États-Unis to bandi déjà ba démarche pour na ba rappeler Amer alongwa na Congo atika ba aventure na ye wana ya kozwaka ba kombo ya banzazi abanda koliaka bakwanga soko moni mundele akomi kovanda na mabele ndenga vandaki akomi kolia bakwanga c'est qu'il a un profit c'est qu'il est très dangereux parce que un ambassadeur avanda mingi na bureau na ye il fait des déplacements un peu ya calculé zone wana kendaki eza zone rouge zone dangereuse mais trabis bakambake sala donc c'est un monsieur très dangereux si on le laisse au Congo surtout que Chilombo a un problème de tête a manipuler Félix bien na Ruberwa pour na basa pour batu fuba yebaka qui est Ruberwa azali avocat ya ambassade des États-Unis na Congo. Voilà le pourquoi il est facile pour Ruberwa de manipuler même l'ambassadeur là à leur cause. Yango moni ambassadeur avocat pe a chef sur non mais kasi on a lobby na yo soki lelo oyo toza na problème Ruberwa kendate c'est parce que nous on avait dit que Katumbi il y a deux personnes qui sont dangereuses dans la politique du Congo, c'est Ruberwa. Ceux qui t'ont éliminé Ruberwa, on aura des problèmes sérieux au Congo. Il faut qu'on élimine Ruberwa. Na Vitalo Kamere. Tu as vu ça là, oh non, non, bino bozo mona bandeko la bino ba congolais te, bozo takeka Ruberwa. Sikoto sukiwa. Sikoto sukiwa pilelo, allez, bangwana ba komi ko ba ono, bazo préparer l'élection de mi batika lukuta. Donc soki kaka to komi
Donc na lingi na koloba po na te po tozano na makama minembo to ça ni sisa no makama minembo. Merci pasteur Jean Conde na invité ma fille la Marie. Merci ma fille la Marie, tu as une émission na Facebook na pasteur Jean Conde. Vraiment vous partager émission ba ndeko ngai, bo s'abonner na Balian Tunu. Bo s'abonner na Balian Tunu parce que tu as un problème na Balian Ngando, ba bloquer ki biso mo na Balian Ngando na asir dans 2 ou 3 jours tu rezonga sa situation na Balian Ngando. Bo s'abonner na Balian Ngando, bo s'abonner na Mamba Muntu, bo s'abonner ba site na biso wana, na ba page na biso to travailler na ngona pour le moment en attendant tu rezonger la Balian Ngando jour ba rezonger la biso. Parce que je compte comme na tuba émission na biso. Makambo ya ko bloquer ba site wana, ba taliban ba inconscient ba voleur, ba mendiant. Yo le banini pour bon taliban na sina biso OK ba kende ko pesa ba to ba bloquer Facebook nanga pour nini parce que moi je mets les trucs contre Félix tout ça ba bloquer en gros ba check $1000 moto a payé sa faux témoignage ba payer $1000 bon comme taliban c'était menteur alors bon à mon IP Facebook a étudié la page parce que les page fungami le loté ba étudier la page ba mona na un problème exacté la page continue de fonctionner donc ba bazo mona que page to lembaté biso to kozonga simate parce que le combat du Congo on ne le fait pas parce que Félix a comme président biso to sala bitumba na biso parce que nous voulons récupérer notre pays donc il y a une aventure na ye mais Félix il faut retenir les lokomoko vous savez dans la vie on efface l'histoire et puis na ba combat batunakati ya république hein? Donc famille Tshisekedi risque ezali kolimusa kombo wana na Congo mobimba na ba jour futur même IDPS wana lelo bato baza ko sepela IDPS pesa ko risquer Nicolas Koya parti wana elimu na kata Congo et puis qu'on n'en parle plus qu'on n'en parle plus de l'IDPS qu'on n'en parle plus des familles Tshisekedi kaka na makambo Félix aza ko sala ba congolais bazo zo ba décision à moins que ye azala nzambe amata likolo atanga Congo mobimba mais soka za mutu atambolaka na likolo atambolaka na se lokola biso no surtout ngomba na ngombe kuta na raté mais batu na batu bakuta na kaka Félix lelo za champion ozu ba garde to tombeli na ozo tambola na bango mais Mobutu mkola kimaka ba garde wana bazalaka te ba trahison ozo sa na Congo yebaka ngo un jour ba congolais ba kokuta na nzela parce que yo localisation l'équipe bango na mayele mais bazo préparer et puis ba mai ba ebisi ngai na loba na batu boye ba mama bo bangate bazali bazana se boyebi ke babenga bango ba mai bazo sokola na mai bakoya ba Félix sikoyo na Ruberwa na ambassadeur wana Amer il faut ba se préparer pour ba assumer ba responsabilité ya oyo nyonso koya na minembwe Félix sera responsable numéro 1 Ruberwa numéro 2 et puis na ministre na bango ya défense na batutu bakenda kikuna bakozala ba responsable naka konde po Félix asala kije ayebisi kan konde nga na yo to kende kuna te to tikaka Ruberwa kende sinon te ba wakize ba finga Ruberwa mais biso to za ba innocent yango moni ba on a Félix te za biloko 2013 ça dit ba sala kije ba bi kan konde ko kende te Ruberwa ko tika Ruberwa kende Félix akimi Bruxelles pour na bino bo ando finga kaka Ruberwa bo tika ye Félix donc ndeza copie na bango et c'est réversé pour Ruberwa lobi ya kenda kuna pamba te c'est Félix qui ndetinda qui est a que ça la makambo wana kenda ko sala donc c'est ça le message de la fin. Merci Bandi Wanabiso so tourner toujours pour Bana. Merci pasteur Jean Conde, le seul pasteur qui nous reste que na kati ya mboka papa pasteur moko kaka la vérité ou abudela ka mboka mabonzate abudela ka dignité abudela ka mitukate abudela ka peuple congolais le seul pasteur Joël Conde qui nous reste et de l'autre côté nous avons aussi pasteur Emmanuel le seul pasteur qui nous reste aussi église là quelque part awa place aux a on a si bon monde ngo so ba mona ki ngo kala ba mona ki te to la sabino place tozali a on a Capitole donc na mboka oyo bomoni esika oyo balianga ndo tango ko foteye akoya ko vendre la bino awa penya pesa ko bundela mibeko ya mboka ezali na esika oyo tozali awa lelo oyo boza ko ngwa donc toza awa na pasteur Jero Conde na liboso ya Capitole. Donc, il est hôtel de vie, il y a Kimbuta. Merci à tous, vraiment merci tout le monde de partager l'émission. Bon s'abonner, Congo Flash, je vois l'émission. Sauf Kem, Webigaranez, sauf Kem, Sakana, Nayango, Baliangando, Mokilibo, Baliangando, c'est état d'esprit. Merci à tout pasteur. Merci beaucoup, Baliangando. Merci, tout le lobby. La Katia plateforme, la Bisso Baliangando, la Katia plateforme, la Bisso Baliantunu, Mamba Muntu.
Vous s'abonner parce que il y a bien ezali pour l'intérêt à République démocratique du Congo. Moi, je vous dis salut, ciao.